Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bino nyonso tu bayebonaka mama Elia Niti. Bandeko na pesi bino mbote. Ba boy ma vie, puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko na ngai, est-ce que boza malam? Ngoya bino mama Elia Niti, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela. Tongo etali manabo. Bongo bino bandeko na ngai, boni bino pe pote na bino ndenge nini. Lelo toza déjà lundi, toza le 21 mars 2022. C'est le 21 mars, le lundi. Et alors, vous voyez que le week-end est aussi pour l'État. On a bien le week-end, tout le monde a quitté. Mais, je suis bien que Tongo ya lelo, il va faire comme maman Elia Niti, papa moko ala muke lingaya na ba doléance. Voilà pourquoi on a terminé la vidéo. Dans la vidéo, au photo sur l'ensemble pour ça makabota lili boum. Toza na kati ya émission ya biso ya papa no pour le mariage nde na otiko biso bino olimbisi ntongo etani touti na weekend. Toza na papa moko atalaka mama Elia Niti mingi ye nde abengi nga adi mama Elia Niti nabengi mpona explike ndenge nini weekend eleki epai na ngai awa. Papa abengi mpo ase plaindre, papa abengi mpo olobaki mama oyebi ke tosalaka misala ya mboka oyo na weekend nde ezali ntango oyo moto azwaka ntango ya kobanda na mwasi mpe na ndako to mpe na mobali na ye na ndako. Mais maman Elia Niti soki na ye mpa na yo boye nayebi ke bapapa ebele bazosuki na makambo oyo bakokaka koloba te nga na ye kosolola na yo mpo yo moko olobaki émission na yo ya poponi pour le mariage ezala mpona kobebisa te kasi ezaka mpona kobongisa. Abise bahabitude ya mwasi na nga aza moto alingaka bafete mingi, mwasi na nga aza moto alingaka kobima mingi, azalaka vraimen na ndako asalaka nga mpe nasalaka mesito komi weekend alingaka kotambola mingi. Mama alingi kozwa responsabilité kozala teke naza mwasi ya ndako naza mwasi ya libala. Mama ta naza mwasi ya libala na abala ye na mbongo eza système teke yaka tovanda na tito lekisa RT po mabala ekeseni yana mabala système yaka tovanda mais oyo yango eza ya mbongo napesa mbongo na bala mwasi na ngai. Mais nayebi so weekend oyo elekeli nga vraiment mabe mama Elia Niti nga di papa mabango elekeli eza nini abi weekend mama nalie na bakala nalie kutu te nalie te mpona nini mwasi na nga samedi abimaki akendaki salon akei asali basuki abimi akendaki fete babengi soki samedi. Ok nalie malonga te kaka kolia moya bongo bongo. Dimanche pareil abimi su dimanche ake so anniversaire ya nani ya mwana camarade na ye ce qui fait que ngai mama Niti navandi nzala bana koto bamesana kosala bapati na bango bana basali bapati bale me ngai papa navandi nzala. Samedi moto ake fete azongi na ntongo na ba 5h. Dimanche alali na ye ti ba 16h 17h abimi ake fete azongi dimanche na minuit nga na ndako. Samedi na bimi te dimanche na bimi te kaka na ndako me nalali nzala mama Elia Niti. Yango na ye koyebisa yo namonaka na émission na yo bamama bayaka na bazolela mobali nanga kuta kipaka ngai te mobali nanga kutu boye te mobali nanga bayaka toujours koatize mibali sikoyo etanke mobali bizali oyo ne mwasi nanga asali ntango aye nayebise mama toza na weekend lobi nalie te nalie malonga te dimanche fo vanda ta na ndako olambela ngai olambi pe te nalie te. Finalement libala yango kaka boye vraiment ya solo wana ya solo libala kaka boye weekend etango bato baprofitaka bavanda ensemble yango oyo tozaka na bafeti kilikili soki okenda ta feti lambelanga biloko tikelanga biloko balamba mpo oyo okende olia na wana feti yo pesa nini na bongo soki olia kaka nini biloko kaka bana balambi esali nini. Yango na ye kotalisa bino bamama libala eza na baprincipe nango bamama na ngai toza bato ya solo tolembaka mpe na mosala eza mpe ya solo tozaka mpe na mwa bolembo sala boye omoi ndenge nasali na assaisonnaki mabundu na nga na assaisonné yango bien nasiko assaisonné yango na mbala yango bien natiango na kati ya natiango na congélateur te mpona baki na olamba yango noki natiango na frigo na réglé frigo na ngai bien boyeba frigo américaine okoki koréglé ndenge olingi na réglé frigo na ngai malamu ce qui fait que mabundu na ngai eza vraiment ka frais ndenge naza boye soki namoni ke na kobima ke na kozala na ngai te eloko nini nakosala mama se nabongisi mabundu nde nabongisaki yango boye nakokamata nasali yango na servir papa soki papa sisi kolia mpo na bimi na kei bwana kati ya mito ya papa nu pour le mariage bino mbongo mwana ta tosala baémission bamama nde bobengaka mobali kuta to osalele nini oyo nasali boza huile d'olive mpo kokebaka te na bwa mafuta oyo eza huile d'olive oyo nazosalela mabundu ya papa mobali ata osalele nyonso mobali ata osali nini okani kotriche ayi kotrompe mais ere moko mpe batrompaka mpe mpona faute na biso mpe bamama soki tolobi mpe vérité mabe na bino vérité eza lokola lisasi
ceux qui balobi na bino vérité akotelaka mibali eza kokotela te, c'est pour votre bien. Eza pona bolamu na bino bandeko na nga basi bamama bano bootala nga, eza pona bolamu na bino eza mambo akotela mibali te. Libala ntango babengi eza libala, il faut oyeba eza na baprincipe nango. Ntango babali mwasi il faut oyeba kozwa baresponsabilité. Ntango bolingani mwasi na mobali eza mpona mwasi anyokola mobali te, mobali anyokola mwasi te, eza mpona bovivre bien, bovivre na kimia na harmonie. Mpo so tolongi na mokili oyo tozomona na boye physique toke na monde spirituel kuna libala eza te, makembese eza te, toza frère et sœur. Mais na ntango oyo nzambe apesa ovanda na saa moi ntango oza mwasi ya libala to mobali ya libala, linga ovanda bien na libala, pesa moninga esengo, moninga pesa yo esengo. Mpo mokolo bisengo aseko osila okende bisengo nini okende na lola kuna toza ya na le frère et sœur. Omoni teke na mwa ntango oyo nzambe apesa na saa moi na kati ya libala na ovivre yango bien, ovivre libala na o malamu. Sala ndenge nga na samoni asali na assaisonnaki mabundu na nga sikoyo ko ezaki déjà assaisonné nga pe samedi na bimaki nga pe nakendeki fête anniversaire ya mama Bijou Ngoma nazalaki te nga pe nakendeki na nga fête anniversaire mais na préparaki déjà mabundu na nga oyo nabongisi yango déjà ngai soki ntongo etani natunaka papa okolia nini mon 1m85 ayebisa bino nga alambaka biloko oyo alinga kolia okolia nini so bisenga salaka oyo omoni nasali na shwa na nga mais so abinanga sala boye nasali neti boye toza déjà lundi nazo bongisa pole na saisonné mabundu nanga o depuis samedi na bombi yango après ça fa ko bomba ngolo kwa hier aleki ne mabundu talia TV ani mena minute no ke sala ni no ke pesa mabundu alia sikoyo ne nazabo nazalaki déjà na dongo na ngai na lamba ki dongo na cheki mbi c'était le côté na mbi dongo kaka ya pamba na minute dongo zo secourir nga na lamba yango côté na lamba ki yango na bomba kezo secourir nga na nini na mabundu nazo za dongo nazo tela mabundu kezo bimasika muto zo sa nini muto zo lie bien ka ba technique pona bino ba iboza na kati ya mabala ba iboza un peu na négligence ni libala mafuta eza mwa mingi na kolongola mwa mafuta ndambo nazo dongo wana na cha na kati ya mabundu. C'est vrai que quand on a mis ça là, pour tous les amboka musala, ils ont été hernions surtout dans la cuisine lamba, oui, il y a solo. Mais technique on a on l'exabino bino maman il y a ni votre deuxième maman au saliboy. Attends une semaine. Ce que monde au saliboy, koko bon on a congélateur bi que bon, na sala ngo boy mardi na semaine akoko liango deux fois, okiko sukola ngo assaisonner ngo bombi ngo deux fois mutalier et sili nango. Ninga na lamba ki dongo na nga boy. Sikoyo na bimisi yango kaka na seli mabundu na nga mabundu za sika na si dongo na nga na che na kati ya mabundu omone na che dongo na kati ya mabundu ko na ukesa mabundu na nga sikoyo dongo na nga pe muti konzote eza sika na zo sala na ko servir papa akolia bien toza na mboka ya misala ya solo ernio surtout moya ko lamba ezala kate mais maman yeba quand même ko occuper papa yeba ko occuper mobile na yo kolia mobile na yo eza primordial eza vraiment nécessaire. Parce que ceux qui m'ont pas se plaindre dans ma cambocolia, maman, ils ont mal à mouter. Mon bel se plaindre dans ma cambocolia, les gens nazaboye, nazoliate, moi ça zolambate, pour la qui sera mobile, notre cause négligé, négliger comme mobilité. Ce cause négligé, mobile n'est pas mobile à sakani, à qui n'a banzela ma biba maman. Ce cause bien à mobile, n'a pas la langage au tébat tout bazalara. Mobile à tous les nini. On va plus bonne libala à 50 ans, mais je peux ce témoignage à ma bé. Mobile à tous les nini, ok, les bons vendent 50 ans nini. Kolingate mutazo prêcher mobile ata osalele ndenge nini soko alingo tromper soko alingo kenda okende kolinga yango te otuna ye bongo soko yo vandi pendant 50 ans boye ndenge nini a expliquer yo ndenge ni avandi 50 ans il fallait qu'il y ait 2 jours 3 jours 4 jours mais tu avandi 50 ans ndako libala cela veut dire que okoki kobongisa kolingate mobile alela kolingate mobile bambali baba ndeko na ba bol akende ki fete mo mobile kina fete osingo kangalanga mo mikate kangalanga mo brochette po ebike na ndako akuta mama asalele côté ba mama oboza bizeli ya kobima ok fete otiki mobile ya liete ma ba mama bizeli ofobo tika yango za malamu te bandeko nanga ba comportement on est akobomaka mobile na yo nzala mama tika yango eza bien te kolanda tino mutanga ko na lamba kite na bimite mama ozo kende fête mobile na yo pa boy to ko kende fête atiko kende fête yango ke samedi obomi moninga nzala dimanche obomi moninga nzala ata yo moko conscience na yo zo lobele le côté mama conscience zo lobele côté tant mobile bando kindole libanda et comme mobile wana za mabe mibali baza mabe mibali baza bandoki mais ozo yeba te ki mobile avant comme mabe et le koninga na sel ki pona mobile comme mabe
mobala kola la ka tela mukina tonga bando salo mabe abandi ko salo banko il faut likambweza la po bando salo banko soki osali mabe ta ko bando salo banko ndenge nini attaque pe bazaka bando kitoboite bazala bando kitoboite mais yo mona so sali mabe te ye ko bando ko salo mabe na ndenge nini bande ko tamboleza mabe te ko sepeleza mabe te atanga awa na sala lisali si famille jikia bomoko mais matin na biso za toujours ko s'occuper na mibali malamu ko klingela ndako bien bande ko soko so bali kende ko sa so marche arrière te boka bonezela ka mabe makasi zalaka na démon na ozane po un jour ko lukata musolobi okoyeba te batu mingi batikali otikali mokaka par ba erreur moko mike babenga nga mingi mama ni tuna regreta le na tikala nga nga moko bona négliger libala na ngai ela ina tikala nga mona négliger libala ko négliger libala ezelo ko mabeze lo ko malamu te ammo ke mobali yango so olingi te moto balingaka balengelaka ye ammo ke olinga ete soko olingi te osalisale bankoti abenga na boka bwana bino mais soko olingi sala par tous les moyens olengela libala batela libala na yo via libala eza vi moko ya respect eza vi moko ya kopesa na esengo pesa mobali esengo mobali pe pesa mwasi na yo esengo yango nde via libala kolanda ka ba témoignage ya mabete ya batu mutu asali 50 ans na libala mazobiso ke libala eza tina te tu na ebole libala eza tina te yo vandi yango pona nini so libala eza tina te nini yo vandi 50 ans na libala soki libala ya tina te bandeko baninga musubo ozomona batikala bango moko batikala kaka bango moko pona ba négligence ko négliger libala na ye ko négliger mobali na ye ko lamba lingi ko lamba te kaka ko tambola piaku ko kende gauche droite piaku ya mobesu yango omoni ya mobesu yango déjà bien assaisonné yango ya mobesu ya balamba yango na mopanzi na mwa dongo na likolo ekozana ngo tamingi te mama eloko kwa pondu kozanga ka pondu na congélateur te matiti ezalaka bien lamba pondu congelé yango eza na problème te bandeko mbisi na biso yango ya mobesu moni ya mobesu na ya kolamba yango wana kolanda ka exemple ya bato te ko ebisa libala yi nako na sali 50 kolanda te ba mama bona 50 nyo sotu mibali ba mabe yo vandi ndenge nini ozozela mobali akufa po kunda ye to pe mobali azozela yo akufa po yo kunda ye non. La vie elle est courte, bande ko fa en profiter. Tant bozo vivre vie en mwasi na mobali, bo vivre bien, bo vanda bien parce que ya lobi eza ya nzambe, toyebi ya lobi te, toyebi ka ya lelo. Ya lobi eza ya nzambe, ya lobi eza ya bisote. Tant to vivre na sa moi, to vivre ka malamu, to vivre ka na kimia. Tant to vivre na sa moi, mwasi na mbali foza na harmonie, mwasi na mbali foza na kimia. Bo vanda na libala te ba mona bino ka ke boza na ndako libala bobala na mwa bwana esengo te. Libala esenga ke sengo libala bunga kwa enjoy mwasi na mbali boza kwa yana leki boza na complicité boza na bolingo yango nde libala esenga ke sengo senga kwa enjoy bozo seka lokola ba camarade boza na mabala te bato musumo na ba maka ndako moko me boyokana eza te mais pourquoi bobalani non faut boza la kana dialogue eleka mbeka na kati libala po bovanda bien dialogue faut eleka bino ndelo boza na dialogue makasi boza na complicité mwasi na mobali soki mwasi atali mobali na elongi abi awa koloba eloko te mobali atali mwasi na elongi na posa komela mai atali c'est ça bolingo nde eza ndenge wana bandeko na nga ko négliger te nazoyebisa bino bato mosusu azomanga na vrai chéri sans chéri vrai chéri azalaka na chéri na ye et quand on aime on prend soin de l'autre olingi mutu fozwaka soin na ye libala eza bongo bandeko soit sala choix vanda yo moko poza na mobali ya kolambela te oza mobali akopesa nzoto te vanda yo moko me yibango soko ozana mobali kombo nango nini kolamba olambi biloko ya libu mobali alie nzoto pe olesi pe mobali pe nzoto libala yango wana ba mama so bobalisa bana foko talisa bana ke ndenge oki libala okobanda kolamba okobanda kopesa pe mobali nzoto mwana azala préparer na mutu ke na kolamba na kopesa pe nzoto yango nde libala sino te mibali banga baba na kobala te avana nande kona mwasa lambelaka ye soki ke nzoto eza nécessaire te bien za besoin nzoto te nde kona mwasa wasani akolambele mais lokola babiki mwasi mobala balaka mwasi abimisi mbongo abali mwasi ozana ba devoir ya kolambela mobali wana devoir ya kopesa mobali nzoto biloko na fueza la complet. Voilà ba mama pona tongo lelo to sukeli wana a bon attendeur salut na bara toujours émission na ngeza pona ko bebisa te ezala kande pona ko bongisa awa ngana ka pona ko bebisa te pona ko bongisa longola négligence zwa soin ndako na yo fete ya mabete fete ya malamu yo ke fete ole otiki moninga nzala osala ngo su dimanche ata yo moko est-ce que za malamu
après l'hôpital on kende gauche droite babotelinga mobali babotolanga mobali basali kisi ndenge nini ye ekolo wana ake botolanga mobali berera mike oyo yango ebebisaka babolingo mpona lelo tosiki wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku nzamba nbeshe. Bonne journée, bye bye.